Allez, on y va. C'est l'anniversaire de Dylan. Avec les yaya. Allez, on y va. Ah, les grands messieurs Dylan. C'est ton jour, hein? On va fêter. Dylan, dis un mot. C'est ton jour. Tu dis quoi? Regarde la caméra. Tu dis quoi? Dylan, la photocopie crachée de Papa Faye. Il est là. Bonjour. Bonjour. Bonjour, moi j'ai les gâteaux. Bon appétit. Merci. Bon appétit, Yaya. Merci. Bien que tout termine, on peut manger passer, hein. C'est bien coiffé qui t'a coiffé comme ça. Moi c'est ton tour, c'était ton tour. Ouais, c'est trop beau. Tonton il était au salon. Tonton il était au salon ou pas? Oui, si, bien sûr. C'est bien coiffé là. Oh, ça sent. Ça que c'est ton jour aujourd'hui, hein. C'est ton anniversaire. Attends, rapproche. Rapproche pour me voir. Oh là là, j'en ai tous les cheveux. Non. Tu veux être comme moi? Regarde. Oui. Pourquoi c'est enlevé? Pourquoi t'as mis ton 0? 0, oui, parce que j'aime ça. Pourquoi? Parce que j'aime ça. Mais il faut pas mettre dans le 0 là. Monsieur Dylan. Les beaux gosses. Attends, rapproche. Encore. Mais moi aussi, toi, t'es tombé en... Des beaux gosses, Dylan. Allez, on débarrasse. On débarrasse? On laisse. Ah oui. C'est beau, hein? Avant ça. C'est la petite chose. Allez, Dylan, tu es beau, hein? Oui. Beau gosse. Oui, et toi, beau gosse? Toi aussi, tu es beau gosse. Toi aussi, le beau gosse. Non, il est belle. Non, elle est beau. Il est belle. Oh, il faut beau gosse, hein? Merci. Joyeux anniversaire. Merci. Joyeux anniversaire. Il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas quelque chose. Ah si, c'est là-bas. Dylan, joyeux anniversaire. Bah, œuvre à boué. Bah, œuvre, il y a boué. La grande famille. En tout cas, j'espère que na vie, hein, tozela te mutakufi et puis toyo lo babola munae. Je vis cette vidéo circuler, je me suis dit, Seigneur, bénis papa de Vos Moussoba, là où il est. La famille, je fais cette vidéo avec beaucoup de larmes, mes amis Sunanga. Pourquoi? Tout le monde a l'air, papa n'a pas Gianni Faye à Koufaka. Il y a eu des gens, Batou Babimaki, Batou Balobaki, Ngai. La famille Sobo Moni qui n'a pas fait, oh, ezate que oh, fait mariage mon coutumier, Ngai, eza légumes préférés na bangote. Neti na ba kongo ezala mi kungu misili biso na balube ezala mingi pondu na matembele yango bomoni ba fête o ezala ba fête minene na ba salbu et tout ngai ezala rare ya rolambama. Pourquoi? Pona kibongai so ngai leki mino ekoma ngai okokomela maite okokomela juite okokomela vinte. Il y a eu beaucoup de gens au baleka qui après du ya papa na biso Gianni Faye batebele baloba ki obakoka ki koloba. La famille na ebinde ko moko ye pas victime ya makambwana. Après la mort de son mari,
Il y a eu des gens qui sont venus. Non, wana mutu na biso, tokozwa charge à banoyo, ti 18 ans, nanana. La famille, bana bazonga classe, ata crayon, ti lelo, ata appelle la famille, je vous dis. Ndenge bandeko monsieur zata benga tuna tana bengi ta hello lide mboso boni bino kuna boni bana boni famille ezalate mais eza spécialité na biso ba congolais soki likambo ekwei to bimaka le devant ndeko nanga yo mto olanda nga kopesa confiance na mutu te. Oh, penza nde pire nga, oyo penza poza wana soza te. 1 mois, 2 mois, msusu au maintenir, attends moi 1 mois, 2 mois, 3 mois, 5 mois, 6 mois. Ake mo pepo, mo tako. Et puis même bato wana baoza bato liboso ya kobanda ko crucifier yo mama o tikali ozoboko la bana wana. Ils ne savent pas combien est-ce que tu souffres, combien est-ce que tu osas rougir, combien est-ce que peut-être neti bango ba na poto wana. Maman bana so bien sous le froid, sous la pluie. Biso kana Congo des asombule beta bana ba OK classe te ba parents ba nsupe ba OK misala te. Mais là ba France, ba Belgique, ba Afrique du Sud kuto kaka Afrique du Sud, eza en Afrique. Même boule là ils ont synonyme ya ko empêcher mutaki classe te mutaki musala te. Batu wana ba ozala bato liboso ya ko crucifier ndeko wana wazo boko la bana yana pasi. Et puis na moni Dylan, en tout cas joyeux anniversaire à toi mon fils. Bana ba oko la santé kitoko. Et puis moi bien bandeko. Bana opeka o ba para ba kufa ka bandeko musu ba bima o biso. O mona bana ngo ba mama na bango bazo bunda na bango moko mona bana ngo ba kola loko nzamba zo fula bango mupepe. Ah non, Dieu est bon, s'il vous plaît. Topé ça respect na ba maman oyo, na le bien no ba papa te lelo na ko le ba maman parce que veuve ya Jani aza mwasi. Maman o abote les bana. Topé ça bango respect ko. Eh, tu es quand de n'importe quoi te. Poso ba chaussure maman na olata. Pona ko luka ko boko la bana. Ota ba facture à poto et maté kiti. Banda kwa poto et maté kiti. Oh gaz. Oh split. Oh net mikolo ba na malili boy. Oh chauffage. Vous savez combien est-ce que ça coûte? Si je vous ai apporté cette petite vidéo, c'est juste pour dire un grand merci à M. Devos Musoba pour ses bons gestes. Et puis, surtout, Tali Susuto, mon allé pasteur de la foi à Kenda Kipoto, kaka papa la biso Devos Musoba, nda zwa ki mona ya papa Jania moi sa Kenda na ba sambele la ki. Où sont passés tous les autres au bobanda ki ko chama kele les bomata ki bokitaki. Mutu a mutu te. Nzambe kande mutu. Félicitations papa na biso Devos Musoba. To ebi kena mokilo e komiso sali bolamu batu ba yo crucifié yo. To mona ngo sali bolamu yo zo sala nde e komeli yo problème batu ba komo matiso na miniature o a finga ya fingi o akoloba yo alobi. Mengana loba toujours elo moko soko sa bolamu ko bana sa bolamu no parce que les foot eza lola. Nzambe a omona. C'est Dieu là. O amona a ebi nombre de chevelures eza mituna biso a omona. A ko récompenser d'une manière ou d'une autre. En tout cas la grande famille est venue mes amis encore. Le 29 mars, bien à le 29 mars, c'est venu mes amis encore. Bella Télévision, Bella Prod, le bi Bellevue TV, qui ça 7 ans, c'est-à-dire ça s'est fait quoi, avec notre maman la poutine de l'écriture. So ya simbi loko. Des fêtes elle a été malgré tous oka bato ça la campagne de déstabilisation oh te kozala Bakadia Pemba. Bakadia. Donc, pour nous dire que rendez-vous est à mon côté, $10 na place économique.
et puis 30 $ na place VIP. Tozala wana déjà 17h ça le kozala ouvert pour na mutu nyonso tout ya ebele tokuta na ba artiste na biso oto lingaka ata ba obomoni awate ba kozala ba surprise ba lobi bien ezala tomoni Ursi Pechanga awate mais ye moko annonça ki biso lobi ke akozala. Donc la grande famille, soutenons-nous vivants. Cause la teke soutenons-nous vivants. So muninga pense lo kamalamu. To sa nini to bete la moninga mololo polo bipenza pambola yo. Ce que ça mutema li kundu. Abonnez-vous massivement chez B52, la mignonne officielle. Aimez, commentez, partagez le lien, ça nous fera énormément du plaisir. Je fais un appel à tout le Dinachou, le Pécha Lover, Bana Family Bota, Opération 10K. Le 31 mai, c'est mon anniversaire. Nalingi tout comme le 31 mai, Naktoko qui sa 10K à B52, la mignonne officielle. Cadeau na sengi biso ya mwana. Je vous aime, que mon Dieu vous bénisse abondamment. Rendez-vous le 29 mars. Tobo sanate film na biso monene ezawana na Belle Vie Télévision. Kende kolanda yango na lopetenyo. Tozawa, Moussale Salima, pas de distraction, distraction surtout, il y a tout ça à la tête. Tout ça, la promotion, tout ça, dans le mois de mars déjà, le 13 mars, Jerry Cobetos sort bien maman, le 13 mars, Jerry Cobetos, tout ça, on a déjà. Jerry Cobetos, alors, c'est ça déjà. Oh, là, ça dit plein d'émissions, on a dit qu'il y a eu des soit côté chaud, il y avait la ça va combien? Ça va Moussala, boulot, ça va. Boulot. Hey yeah! Depuis année bandi oningisi nzoto te tala occasion yango yo olata obima osepela na temple ya artiste ya grande renommée oyo yebana ezali showbiz yaka ko vivre pe ko fêter 7 ans ya Belle Vie TV oyo ezali cadeau signé Bellard Production andimi à offrir bino spectacle riche en couleurs le 29 mars oyo avec ba one man show oyo ba komema bino na niveau bolingaka bon retrouver ambiance bon retrouver bonne humeur oyo nanu bozwa quitté depuis début année avec ba one man show lokola décor ilonga Gladys Aïda, Maman Kalunga, Maman Moseka, Marie-Jeanne Bololé, Gesho Engange, sans oublier Yemoko Belvi Kandi, Akozalawana, Pona Kosepelisa bino. Yo muto tuninga droit d'entrée, et ezali na 10 $ ya pamba, 30 $ pona ba place VIP, gagner temps, yo muto lingo habillé, benga na ba numéro oyo, okozala mobimba. Yo muto yebinanu, Carrefour pe temple ya bastar ya RDCT o ezali showbiz ezali na croisement ya ba avenue Colonel Munjiba na boulevard du 30 juin yaka awa o sepela o vivre ambiance oyo na notikali ko vivre te le 29 mars oyo na showbiz nga na zanga te keyo oui na évité vidéo oyo ernime ko koma e komela bino ezali mama Joséphine mama Zozo na yebino solution oyo ezali solution ya ba problème na biso yango ezanini ba problème na biso yango eza ba problème ya santé eza ba maladie oyo eza kati na biso ba maladie telle que diabète tension AVC prostate ba hernie ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso ba ménopause mutu pasi maladie nini épilepsie maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo oyo ya cancer oyo ezo déranger biso solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel ba produit oyo ezali ba complément alimentaire ba produit oyo ezali 100% naturel ba produit na biso ya Occident ndeko na nga na ili yo ba produit oyo eza juste biloka kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier monde déjà eza pollué
eza pollué à partir ya biloko oyo tozolia. Biloko tozolia yango ezo détruire ba santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko tozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko tozolia bazo tia yango ba poison. Biloko tozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango wana compagnie ya aloe vera products bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non, tika to kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu. Yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé. Atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel. Produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te. Yo oza na problème ya insomnie, olala kate produit oyo eza somnifère. Ezo pesa yo pongi. Yo oyo oza na nzoto makasi te, produit oyo eza tonique. Eza wana po pesa yo nzoto makasi. Yo oyo oza na ba toxine na nzoto na yo, produit oyo eza détoxifiant, eza ko détoxifier nzoto na yo, eza ko purifier makila na yo, eza ko sukula ba veine na yo. Produit oyo ezana ba bienfait ebele. Produit oyo ko soigner pour l'estomac. Produit oyo ko soigner pour la constipation. Produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso. Yango ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo. Santé ezana prité. Santé ezana prité. Yango na somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo, olingi mobali na yo, olingi bana na yo, te okoko sanga produit oyo te, yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel. Yango soko lingi kozwa yango lolenge nini? Contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849. Na balieli susu plus 44 79 853 90 849. Tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh la la mignonne, botika la bébé. Oh la kina sala mignonne bongoli yango zero lo bezala kina 10 yo bongoli yango na 1 yango zopesa posa kozongisa nga bebe na mbuluma basala ba chaussée kaka pona ba voiture te.